merci papa nabiso mayamba kuna na régie. Merci nabande konyos oba mesana kolanda biso sur la 3W radio télévision li solo nama solo na biso ya se ya nzete na pesi bino nyonso tu mbote. Nayebi bozali bobo mesenu esika oyo bolandaka masolo ya lengi. Esika oyo masolo ya mpimbo oyo bolandaka na 3W radio télévision li solo. Yebino ndeko oyo bomesana kolinga oyo bolandaka DSV Diana sous le photo de vous pertale. Moto toujours na kati ya batu na pesi bino nyonso tu ba mangrokoto. Mwana na mwana yebela vision na yo. Lelo ezali mokolo mwa vendredi esika oto pasola kampoke na masolo na biso. Oyo lelo toko parler na thème na biso, un vrai kimbanguiste doit visiter la terre sainte de Nkamba. Ya solo, un vrai musulman doit visiter la Mecque. Que peut-on croire encore au fils de Fumukimbangu, aux églises de réveil? Ya solo mutu abangisa muninga te lelo na thème na biso to balola yango na lokota na biso ya lingala. Ya solo bandeko thème na biso ya mokolo mwa lelo tolobi ke un vrai kimbanguiste il faut à visiter terre sainte oyo tobengi Nkamba. Ya solo tolobi un vrai musulman il faut à visiter esika otolobi Mecque. Ya solo bandeko tokokiko zala vraiment nako mimona vraiment ke tozali na ba fils bana ya kimbangu mpe tozali na bana ya église de réveil na kati na etumba na biso oyo tozali ko pasola mpoke. Ya solo bandeko thème oyo ezali thème moko ezali mwa mobulu na kati na communauté na biso. Lelo tozali na bitumba kaka mibale tozwi ba musulman totie bango à côté tozwi kaka bato mibale oyo babomi mboka ya Congo oyo tobengi Congo ekufi na bato mibale babomi mboka ya Congo. Lelo bandeko banani babomi pe mboka ya Congo ezali batu mibale kaka oyo ba Congolais bazali kolela. Bandeko na tangu ya kala po omona pasteur à 17 ans, omona apôtre à 33 ans, ya lokuta omona ba pasteur ya ba 18 ans bazalaka te. Mais lelo oyo ba apôtre ya lokuta batondi ebele. Ba portre ya lokuta, ba pasteur ya lokuta, ba bishop ya lokuta, ba docteur ya lokuta, ba évangéliste ya lokuta. Ya solo bandeko mboka na biso e bebi na batu mibale. Lelo bandeko eske tokoki ko croire que mutu oyo azali kimbanguiste akende na terre sainte oyo ya ba musulman oyo tobengi kuna na Mecque. Mutu oyo deja sa amona ke kimbanguiste moko akei na terre sainte oyo ya ba musulman epai bakumisaka Mahomet. Tomoni deja église moko ou bien kimbanguiste ekenda deja kuna. Alors bandeko ndenge tozali komona batu o bazali kokende na terre sainte o ba Nkamba batu ya kimbanguiste babengi yango terre sainte na Nkamba. Mais tokoki kondima te farmaçonnerie ekei nango na Nkamba mpe bapesi ye pouvoir ya Nkamba. Tozali ko comprendre yango te. Bandeko lelo tomeka kozwa makambo nyonso tu na kati na maboko. Tout le monde dans la diaspora qui disent que non, oh moi je suis fils de Simon Kimbangu,
Mfumu Kimbangu, il faut tolanda idéologie à Bokoko. Mais quelle idéologie que les Congolais doivent suivre? Idéologie de Mfumu Kimbangu. Bandeko to bandana na idéologie en Mfumu Kimbangu, 4e génération ya Mangongele, bana il faut ba telema, ba la Moussa, peuple congolais à la Mouka. Na banzi bandeko ebele bakoloba DSV aye na masolo nini, mais ndeko nanga ozali kolanda, lelo naza ko bimission na nkoma. Landa temo oyo kitoko, to développer ngo elongo na bino, na bimisa bino na nkoma. Na lobi yango vraiment que peuple congolais aza na nkoma. Nkoma ya ba résistant, nkoma ya ba combattant, nkoma ya ba radio périphérique, oyo bazali ko kumisa, oyo bazui idéologie, que non, biso tozali bana ya Mfumu Kimbangu. Bana ya Mfumu Kimbangu en quoi? Yako zwa photo ya Simon Kimbangu, boche yango bolati na ba chemise na bino, boche na ba Skype na bino, boche na ba riban, esika bozali kosala ba manifestation, bolobi ke non biso totiki nzambe ya mindele, na nzambe ya mindele, na ya bankoko, mutu moko azali kosala eloko azali te. Bozwi ba photo ya Simon Kimbangu boche yango bolobi ke tozo bundela mboka. Mais c'est faux et archi faux. Na lingi nazali ko lancer ba Kimbangui seto, ba combattant, ba résistant. Oyo bazali koyoka ngai, bolanda nga na bokebi na yebisa bino ke bozali na nkoma. Parce que na moni ke batu nyonso o balobi ke bazali kolanda Mfumu Kimbangu, bazali ko bundela idéologie ya kimbanguiste, ba lati ba photo ya Simon Kimbangu, menatikala koyoka jamais na nkamba, chef spirituel ya nkamba, alobi ke oui, les combattants ils ont raison de revendiquer c'est leur droit. Je n'ai jamais entendu cela. Oh. Batu bazali ko bunda pona Simon Kimbangu, bazali ko bunda pona église kimbanguiste. Est-ce que peuple congolais ozali kolanda ngai? Au Congo, il y a plusieurs personnes qui sont des kimbanguistes. Ba kimbanguistes bazali ebele na kati ya Congo. Mais je n'ai jamais entendu les chefs spirituels de kimbanguistes azali koloba. Ndenge toyoka ka mwanda ntemi que non, peuple congolais, c'est le moment de réveiller. Réveille-toi qui dort. Je n'ai jamais entendu. Mais ezali kaka ba suiviste. Moto azui photo ya Kimbangu, aye nango na kati na ba radio, tolanda nzambe ya bonkoko, tolanda idéologie ya Kimbangu, mais ba kimbanguiste bango moko il s'en fout. Il s'en fout. Balanda kango kutu te, parce que biso tozo bundela mboka na kombo ya Kimbangu, mais ba kimbanguiste bango moko en disant que bazo travailler na bango na pouvoir ya occupation, baza kokumisa na bango mwana ndeke, bazali na bango na ba poste clé. Alors bazali koloba eloko moko te, mais les combattants, les résistants, toza ko sala quel travaux moko kaka ya bazoba biso nyonso tu, to kumisaka photo, to bundelaka, mais bato wana bafandi na bandako na bango, baza ko travailler na Kabila, Kabila zoko kende na terre sainte, azako kutana na représentant, na chef spirituel ya kimbanguiste, kolia pe komela, kosenga pe bambongo, ba soutenir bango. Mais biso tozali ko se pulmoner na koganga Mfumu Kimbangu, nzambe bonkoko. Mais quel bonkoko
oyo ba Congolais bakoki kolanda idéologie. Si réellement que les Kimbanguise bazali pour le peuple, je ne crois pas que un peuple partout dans le monde au bazali ko porter et lamba ya Simon Kimbangu, photo ya Simon Kimbangu, mais eux-mêmes les Kimbanguise, ils ne fait absolument rien. Moi jamais moi nakutana jamais na pasteur moko otolobike pasteur Kimbanguise en train de réveiller les Congolais ou bien de Kimbanguise de manifester dans la rue, mais rien totikala komonate. Tous les pasteurs de Kimbanguise bazali na bango awana poto, les Kimbanguise sont nombreux ici en Europe, mais basalaka eloko moko te. Bato bazali ko simba photo wana soko landi bien na banini ya Kimbangu, mais bazala bango ba Kimbanguise te. Bato bazali ko lata ba photo ya Kimbangu na tolo na bango. Bato bazali ko tambola na ba riban, il faut kolanda idéologie ya Kimbangu, mais ce sont pas des Kimbanguistes. Les vrais Kimbanguistes bazali na bango na kati ya gouvernement ya Kabila esika o 8 millions de Congolais o bazali ko kufa jour et nuit. Bango bazali silence absolu. Quel silence au chef spirituel ya Kimbanguiste afandi kuna na nkamba azali ko recevoir babiloko na ye ba don na ye oyo président na bango Hippolyte Kanambe azali ko tindela bango bazali ko sala rien, mais naza ko mona groupe ya 2 ou 3 personnes dans les sites de radio na ba tricot soit disant que non, il faut suivre Nzambe Bankoko, c'est qui Kimbangu. Mais eux en comment? Ils en comment oyo lelo bandeko, il faut comprendre que comment moko ekoti na katna diaspora pe na katna Congo. Soki lelo église Kimbanguiste bango ba réveiller ba telemi na katna Congo balobi que non. Biso ndenge tozali awawa mboka na biso Simon Kimbangu alobaki jamais mboka oyo ko diriger na mopaya esengeli to telema, voire même Etienne Tshisekedi akozala soutenu na population Kimbanguiste na population wana nyonso to. Mais comme ces gens-là tous ce sont des gens qui sont corrompus, bazali ko recevoir bambongo de gauche à droite, alors il ne pouvait rien dire. Bakoloba eloko moko te. Bakoloba eloko moko te. Yasolo bandeko esika o tozali koloba ke masolo na biso na mpoko malelo esika tozali ko pasola mpoke. Tozali na nkoma biso ba Congolais. Tozali na nkoma biso ba Congolais na tango oyo. Pambate nkoma na biso tozali ko soutenir ke toloba ke non Nzambe Bonkoko totolanda mfumu Kimbangu, mais ba Kimbanguiste bango moko ba revoltaka na bango te, bango balobi ke biso batu tozali batu ya bolingo pe misala, bolingo na bango pe misala epai ya Joseph Kabila, bolingo na bango pe misala esika ya pouvoir et occupation to na ba Rwandais, mais bana Congo bazali ko se pumone na kati na diaspora pona koloba ete tolanda Nzambe ya Bonkoko. Ya solo bandeko na yebite soki lelo biso tozali na kati na nkoma na lobi yango bien mutu oya ndimite azali na nkoma aya ko expliquer ngai biso bato bazali ko telemela, bato bazali ko telemela Nzambe ya Bonkoko, bato bazali ko telemela Kimbanguiste. Si bomona Kimbanguiste ebeti fanfare na bango pona koloba ke mwana ndeke longwa botikala komona ngata mokolo moko te.